sur cette vidéo, je reviens répondre. Et j'ai vu, vous avez envoyé des gens pour faire une vidéo, pour me répondre et pour m'insulter. Donc je viens vous répondre. Denise Nyakero, Zouakiti. Sylvie Moulumba, Zouakiti. Chère dernière dame de la République. Camarade Banganga, Mouyibe Basinga Kourana na nanyo, ex Mouyibe Basinga Kourana Kingaboa, Jekoko Moulumba, Zouakiti. Association des malfaiteurs. Bon, moni bino. Nana kamate parce que mboa na bino o buzozo o ba yebite ke buzo utiliser bango. Nazo ka bamoni mawa. Soki penza Sylvie yo kana bolingwa yayata. Fallait fungula live Europe. Ou fingela yaya pour yaya dans situation de difficulté. Pour yaya bazo finga et bazo vilipender na ba réseaux sociaux. Pour ni obatami ozotinda rabat. Fallait qu'on répondre yaya. L'amour c'est pour tout et akate pas Pierre Bambongo. Pour qu'on utiliser bana batu mususu ba profiter na ngote yo sumba ba sac à 5000, ba on bazo ba 300, ba 200, ba 500, ba 1000 euros au moment où yo vina o ba Denise abimisa 500,000 a pesa au cash so manda kwa lekino. Bango. Fala ta va bo finga ba ngwana bukabeli ba ngata 100,000 ata 50,000 pan. Est-ce que vous expliquer bon que bukabeli nga sous 100,000? Oui, c'est bon. Poti ba yo finga na bazo ngote. Mais bo si bon que bino bo pesa nga 100,000. Est-ce que vous lobby na bango? Ah, voilà. Si vous avez fait un peu de temps, vous avez utilisé sans défense, mais nazolia. Voilà. Bon, en parlant. Est-ce que Bino, Gisèle Pelaye, Bino mi balé wana, ba mungwa wana. Ayebi kende bozana bovanda en longueur de journée pour Lukavina. Ayebi, mubali no chilombo ayebi. Kende zana tué derrière la vie de Gisèle. Ndenge bwako senga ngana ke nuluka bato ba yebi Gisèle, na zo ba via Gisèle, na tout na bon via Gisèle na yela bino. Félix ayebi yango. Félix ayebi ke bobokele Gisèle mpe la maladie. Ayebi. Denise Nyakero na Sylvie Moulumba. Si vous avez makelele on a Félix est au courant que bino la longueur de journée so boika mana bimsi voice. Nabi mana bimsi voice. Sylvie Moulumba. Kendi na nkoluka mutu muko ayebi Gisèle te, ndeko na ko yebi sepso via Gisèle te. Oyebiti, ko cité. Na lobi kanangi na bimisi yango. J'ai Coco Moulumba, toi un simple assassin vont à rien, yango za dégueulasse. Camarade de Banganga. You continue éviter que ça va coucher na yo. Malfaiteur. You continue éviter yango te. Nebso kende ko funda na l'état. Bozo ba kinyo so bino bokuzwa Denise za moi ça mungu ya kulembola Denise Nyakero ya lukutaka nakanga Sylvie Singate ye mo mutalubana nga no hotel bakenda ko sana makano nga kulembola na koma mbokoni na Anvers ngana sika ya lubana nga ye muko nazo kusira bango te ponga na kusira batu makambo te so na lobi bino pena bosala ki hotel na bino Anvers wenda ko lembola na ba voice nozo kendulana ndaka Denise Nyakero Félix azali États-Unis année passée ka oyebiti na 2h du matin so bumsa dako fona kine kuna 2h du matin na kolala kuna alala nga akulalela wapi bana ne bazawa na mubala zate na kosi nesi bino botinda batu na kusambu sabino na kubimisa ba vérité pour avoir la pluie au moins tout allait on so no robo era ba voice et musana on sa siko kubimisa ba voice on a pour batu ba yoka mukile yoka bino e yoka bino qui vous association ba malfaiteur yo munyango na yano ziko kwa yaki nanda kuna ngati tikala ki alobi libala ezaka batu mibali ya batu misatu te do yona Denise bozaka libala basenzi la bino bolo ba na lingaki na zana bino yo na zana bino te na yoke bino zuwa boza consciente ki na boya ko zana bino boyebiti ngaso na luka Denise Nyakero yaka ton na yebi vérité ke bombarder ndako na ngabutinda ki bato et boa concept pour ba voice za magé ba olinga ba masque pour ba ko sabino ba la senti bo sali le côté pour ba benda bino mike ba oluka de quoi vivre mais boyebi ki boza ça ba malfaiteur bino ba botumba ndako na nga boyebi non siko tibo yeke otumba ndako na nga boyeba ki bozu bo bomba ni na sima ndeta ngwana luki Denise mpona yebite ke mamu pe pomeza makoko ta mambo bosoto bo nzoka na yebite ke asote de malfaiteur moka kala
musani yango wana koluka ndenge kosala bato mabe yango nomoni vous êtes derrière la vie de Gisèle omoni Gisèle mpela ndenge zana mama leki na bango muteza kopesa biso information kutu bobo oyebi ko senga mama leki ba Gisèle mpela muteza kopesa information za voice oyebi mama leki ba Gisèle mpela excusez nga mais nazo bija sa voice wana osambwe alobi mama leki na bino mutabando pesa information siko yo mtu ade na kati ya libalo tambola na torche oluka via Gisèle mpela point nga boyo ko senga nga benga utuna makamo Gisèle mpela bubu information ebuluka ngo po sana ngoni po biondo ya bubenga na kisasa omoi ke boyebi bilongo bolingite omoi ke yoza po madame moya makayabu na kwanga omoyebi place no ya ki première dame te 1m12 omoni Sylvie Mulumba ngana zana photo ya mwasi ya Jérôme Nzabi o Denise apesa ki mbongo po banda commerce nana ngoti est-ce Félix azo courant que mwasi nazo charge ya Jérôme Nzabi bolingoni ya bomona ye muko ayebisa kinga mutalubombela ngazaki boyoka ngona voice na koseleti abomba petalubi aza bolingoni ya bomona azwaka ye en charge era belia makambo ebimi Denise tindi mbongo po nani okomona nani Jérôme Nzabi asiswani et ana ba voice siko bio première dame ba makango no akala otiki bangote yuza kizengi te okizengi po nzambi dasa sungyo komi première dame yuza chiluwa chijingjingi yuza mutakoloba katenya kero uza mutakoloba kate mobile no zokuwa kende zano zo recharge makango no moba za makango na tanga kala yebi ezali Sylvie moko zuba o na mamusoka lingatinda mutu pa Jérôme ko tizendenga ezat boyebi no tona bibo sila maboni osila mate bona ocha ba voice potongo ko bima ba tionso ba oyoka soma okoso bena okoso po boyebi ki intelligence artificielle ngana yebi na ngote oyebi bolubanda ki intelligence artificielle ti simité pour vérité bimi so ba bisila maboni ko sila mate bo ba ndokitoni bino bo ba ndokite boyebi lo bolingite bosali bina soso bino mbale bizengi bosangani bolembolanaka bomikotsa na potopoto bino mibale fa bino bo ba ndokite Félix sa monsino silama monsino mulaso o bazolaka pa ba Jérôme Nzabi yo asilama ibisa monsino silama pona ko yama be alors loko ya gia to bano bo binga batini so bolingi ba idiot to na bozo ya ba grève la faim wana ya batan sala wana ba ni loko ta mako salite wana na olanda bazuba na tenga ka bino de ba adversaire nga bino de batina solo na bango bino de to sala ko na bino bango te ba idiot mi bali Sylvie Mulumba est-ce que explica bango ko ya osinga ba pardon pa nanga oyebisa bango ko bazo ofinga ou bien c'est là on va capturer d'écran là tu la bino pour vous comprendre que bazo distraire bino oui na bisi bino combien de pardon na zora par jour na ba voice ya zobo ya jekoko ya mandefu ya salité ou bino ba mbwa oyo ah non Wenn du jetzt die Thermo-App herunterlädst, kannst du ein Smartphone mit fetten Coupons bekommen. Das ist doch ein Scherz. Das ist eine Lüge. Ein Smartphone plus 100 Euro. Willst du mich veräppeln? Das kostet doch mindestens 1000 Euro. Es ist wahr. Es ist eine Mega-Aktion von Thermo. Dieses Smartphone ist auch für Anfänger einfach zu bedienen. Auf dem 6,56 Zoll HD-Display kannst du auch bei Spielen oder Videos eine feine Bildqualität genießen. Die hochauflösende Kamera ermöglicht die Aufnahme klarer Bilder. Du musst nur auf dieses Video klicken und die Thermo-App herunterladen, dann kannst du es mit 100 Euro in Gutschein bekommen. Wenn du es nicht glaubst, probier es einfach hier und jetzt aus. Wow, die Gutscheine gibt es echt?